Président Moral. Denis Boulot. Boulot à l'aise, boulot à l'aise. Tous presque na suka to sito fongoli yango. Oh et moi on appelle déjà na moi libusu na moni déjà batu ba simba ba Congo kuna na papa ou. Donc oyo disons biso yo et ça il a faire ba 15 ans ba débouchara yango te. Ah voilà mais voilà. fondation Jacques Nitu pour na développer milieu na e mboga na e à sensibiliser fondation na e yango to yaki ko sala salongo ko déboucher bis oyo. Siko pona ba détermination locale ba vient na biso. Bon, va soutenir moi noyo, va soutenir moi noyo na ba idée oyo, na initiative oyo, ba me ka pe ko aider biso pe ba tout ça anisala. Moi ko mai, moi chassa opi, moi ji ko ça la pe moi bien. Pour nous ça na to développer ka milieu na biso local. Bon.